pasi pe mawa bandeko na nga, pasi ya makasi na motema ezosala penza pasi mingi kande bayebisaka biso tambola na yo mokili bandeko na nga omona na yo makambo ya somo, makambo kobanga, makambo ya kobangisa, makambo pe ya kolelisa ezalaka toujours malamu et encore malamu mingi soki mutu abundi penza atongisi mwa ndako kanenge ezalaka mutu asombi mwa mutuka na ye, mutu asali mwa likambo na ye, lelo to lobi mutu aye kolamuka ka boye eloko na ye eza lisusu te bandeko na nga esalaka pasi ya makasi, esalaka penza pasi parce que c'est comme si ba effort na ye nyonso eke na mai ka boye. C'est comme si nyonso bando bunda nyonso tu eke na mai ka boye bandeko na nga esalaka pasi ya mingi na motema. Lelo oyo toye lisusu na papa na biso emekanu ebele ya bato toyebaka papa na biso emekanu abando yembela nzambe bo ti lelo papa emekanu ayembelaka nzambe aza parmi ba musiciens gospel oyo penza nga moko na betelaka tolo soki bakoki koloba ba musicien gospel a Congo ba o bazalaka sérieux ba o babangaka nzambe ba o bazalaka soki amoni mutu asali bolamo akoya kobetela ye maboko, soki amoni mutu asali mabe akoya penza apesi conseil. Papa na biso emekanu azalaka parmi batu wana. Donc asalaka penza musala na ye na bolingo nyonso, asalaka penza musala na ye bandeko nanga na kolinga nzambe, asalaka musala na ye na tranquillité to na gentillesse na vérité nyonso bandeko nanga na ndenge moko ya bien penza mingi makasi. Lelo tango na obeta lisolo bandeko nanga na ye na sango moko eza ya bien te na côté ya papa na biso emekanu. Eza sango moko moi-même personnellement nga moko esalaki nga pasi. Tango na monaki événement wana, en tout cas la famille je m'étais dit oh Seigneur oh lisusu nini. Ka ndenge Bible yebisaka biso omoni soki oza mwana nzambe soki nanu épreuve ekota na vie na yo te yebaka ke non ba prière oyo ozosambela mikolo wana soit nzambe azoyoka yango bien te, soit tala nzela ndenge ozotambolaka parce que mutu oyo asambelaka soki ozosambela surtout soki ozalaki na sujet moko boye ozosambela mpo nango si je wana avant ozwa solution, il faut kaka mwa épreuve moko boye eya. Tango épreuve wana ekoya, yango penze la kisaka keno ba prière ona bando sala. En tout cas nzambe ayoka ki yango. Mama 2024 Gavker to yelibino solution pour ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to zalina solution yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana ebongo oyo etali fertilité masculine ba papa to bosani binoté faiblesse sexuelle éjaculation précoce insuffisance des spermes topé agrandissement de pénis osaya mwasi ekimayo kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli talendenge bimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pour la maladie, tension, diabète, AVC, topé, obésité, lobiko et zali, perte de poids, sans okota salle de sport. Kisi ya injection, P comprimé, na Gavker, bikalibela. Olingi okima, suki pe mandefu ya pembe, benga biso na lombango, po awa, tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso, ezali 100% naturel, P et salemi, na ba plante, na ba industrie, ya Angleterre, P Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Moi
sensibilisation kandenge zalaka na système moko bien na système moko goût na système moko kitoko Gafker ayeli biso ba solution ya kilikili Gafker ayeli biso ba solution moko ya kafu kane ba yebisaka biso na Gafker bika na yo libela na Gafker okosimba na yo mwana na Gafker bota ndenge olingi bandeko nanga na kilelo oyo toyebike ebele ya bato bazonyokwa makasi na oyo etali mabota ebele ya bato bazonyokwa makasi na oyo etali santé soki yo pe oza parmi bato o baonyokwa makasi na oyo etali santé en tout cas na osenga na yo benga Gafker azawana asungaka ba papa asungaka pe ba mama asungaka pe bilenge Gafker asungaka bato nyonso eza te keno Gafker azana bato moko boye oyo asungaka eza na bato moko boye oyo asungaka te Gafker penza asungaka bato nyonso otolobaka nyonso o nyonso tungisaka yo ezala sucre ezalaka kolemba ezala teke non ka ndenge tokomi komona ba mama ebele lelo bakomi kobimaka libanda pourquoi parce que mibali na bango bazokoka lisusu makambo te ekozala malamu benga Gafker aya kosunga yo na système moko ya kitoko voilà. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo na ye lisusu na makambo ya papa na biso emekano. Nini ekomeli papa na biso emekano. Avant na kota na mamo zindo ekozala mwa bien na yako sensibiliser nanu batu nyonso ya sika. Toyebi que chaque fois que tosalaka ba émission ya sika bato sika pe bakotaka yango na ko sensibiliser batu nyonso ya sika. En tout cas si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse somme, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça, la biso, oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Congolais partout oyo ozali na monde entier offre oyo ezali spécial pona yo parce que ozali mwana mboka mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te. Congolais tala mabele oyo ezali komonana ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku à quelques minutes ya péage ya Menkau oza mobimba na $750 ya pamba ozui 15 mètres sur 20 na yo y compris les documents administratifs na kati. Donc okozwa ba document ya quartier, okozwa ba document ya commune, okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye. Pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozosomba plus. Ah oui, tolobaki te, tolobi bien y compris les documents. Opesi mongo na yo oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20 ozali na droit ya ba document administratif nyonso tu. Moi sensibilisation lisusu kandenge zalaka na système moko bien na système moko bio na système moko kitoko bandeko nanga ba mapango akoteka yango yo sombelaka bana na yo lupangu ekozala malamu mingi ngana lobaka toujours et encore c'est bien c'est vrai lelo oyo ozana moi quelque chose ezokota kaniselaka pe bana parce que vie auto komi nango eza vie moko ya ba surprise au mona peut-être lelo nzamba saleli yo grâce saleli yo ngolu mwa mbongo moko boye ezomonana mais lobi kuna bandeko nanga omonika musalo bando sale sili omonika makambo moko boye ezosimba lisusu te ekozala pasi ya makasi pe mawa yango en tant que parent to kaniselaka pe bana na biso moi quelque chose ekoti kanisela kosomba mwa lupango bana okomi kotongisaka na yo malembe jusqu'à ce que okosilisa kotongisa
kopesaka bana na yo ndako ata soki lelo okufi bana na yo bakotelengana te bana na yo bakozala bana kuluna te na ndenge moko ya bien bamapango eza nango kaka na $750 ya pamba osombeli bana na yo lupango na système moko ya bien voilà. Bambote na nga na ye moko Linda Bukulu ya balinda bambote na Madame Gracia Mpoi na pesi bambote na Mama Lisi Mpitu ya balitsi bambote na nga na Mama Eugénie Zemanga na pesi bambote na Madame Judith Diampoviza bambote na nga na ye moko Madame Madrine Mafuta et sans oublier ndeko na biso Divi bandeko na nga na système moko kaka ya kitoko mingi makasi voilà lelo toye lisusu na makambo na biso kande na obeta lisolo ya papa na biso Emekanu toyaki kolala tolamuki mbala moko toye komona na bapage ya papa na biso Emekanu ayaki penza koposte ndako na ye moko oyo asomba na kina ndako na ye oyo atongisa ndako na ye ezalaki kitoko eyaki kosala keno kolala kolamuka ka aboye amonaki ndako eyaki kokweya donc ndako ekotaki na se ya mabele oyo tobengaka érosion esalamaki penza na lupangu na ye ya ndako na ye ndako nyonso ekotaki donc tolobaka érosion eza ke ezalaka problème ya mai lidusu moko ekotisaka makambo donc ka ndenge otongisi ndako moni kaka ndako ekoti na katikati ya donc na CCC ya mabele kuna donc ndako ya papa na biso pe Emekanu esalaki bongo yango bomona kata biloko mosusu pe nyonso ya ndako ekoti moye bomona bo retrouver biloko ya ndako ekozala te ndako pe ya papa na biso Emekanu eyaki kosala bongo je sais que eza facile te bien ki tango ayaki ko poster aza mwana nzambe ayebi ndenge makambo ya nzambe salimaka mosusu akoki ko comprendre en tant que mwana nzambe mais mosusu akoki komona ngo netika mutu talaka ba effort mutu a travailler dur mwa ba mbongo mike azosangisaka atongisaka ndako asalaka boye kutu lupango wana ifale asomba eza te keno eza lupango moko bakabela ye te abimisa penza mbongo na ya mutoki na ya mutoki na ye plutôt asombaki lupango wana après kosomba lupango ya ye kosala keno akomi lisusu kokangisaka bambongo po atongisaka ndako kotongisa ndako wana ifo batol ifo bamakambo nyonso bakaro tiaka na kati salaka boye bino moko boyebi batu o batongisa bandako bayebi badepense ya kotongisa ndako ndenge ezalaka futaka bamason liesaka bango salaka boye yo moko kutu ifo ata soki oza bipai nini ifo ozongaka okendaka kotala ndenge nini baotongiselaka yo ndako ezwaka mbongo na mbongo alors kosala keno na semaine passée wana ka kovanda érosion eyaki kosalema kaka na lupango ya papa na biso Emekanu ndako ekotaki na se ya mabele bandeko na nga kande tomonaka soki mutu akufi bakundi mutu na se ya mabele ndako pe ekotaki bongo ezalaki facile te de son côté mais kandenge boyebi soki oza mwana nzambe ata soki oleka na baépreuve moko boye Saint-Esprit azalaka wana pona kokonsole biso kande nalobaka toujours et encore na mokili oyo eza na situation moko te oyo etikalaka libela te situation nyonso oyo ekomelaka biso na vie nzambe ayebaka li pourquoi et puis nzambe pe le Saint-Esprit apesaka biso pe makasi ya kosurmonter étape wana ezalaka bongo yango bandeko na nga esalaki mwa pasi surtout ngepa na nga esalaki nga pasi makasi soki otali ba effort ya mutu oyo nyonso asali me ndako ekotaka na se ya mabele boye bandeko na nga esalaka pasi soki tokoki koloba ta te keno ndako ekweyaki peut-être bo récupérer kasi ata babrique bo récupérer kasi ata biloko ya ndako ata mwa muke ata soki boko perdre ebele me bo récupérer ata mwa muke mais na côté to na situation ya papa na biso Emekanu c'était pas le cas donc ye penza a perdre nyonso ezala biloko ya ndako ezala ta babrique ezala ta batol tout nyonso tout a perdra donc a récupérer ata eloko moko te ka ndenge bomona histoire ya Job ndenge salamaka na Bible donc ya yepe ata eloko moko te mais je sais que na sima to après cette preuve
bandeko na nga nzambe aza nzambe abikamwa aopangusa papa na biso emekanu maya miso akosekisa ye pe parce que tango épreuve eyaka c'est que bénédiction pe ya monene ezoya oyo ekosala ke no obosana oyo elekaki ezalaka toujours bongo yango na ye koprofite bandeko na nga mpona kosensibilize mpona koencourage bandeko nyonso balandaka Étoile Ines TV ka nde nalobaka chaîne na biso ezalaka mpenza chaîne na bana nzambe oui chaîne na biso ezalaka chaîne na bana nzambe yo moto ozolekaka na bamoma très très difficile yo moto okomi mpenza na suka olobi nalembi na nga makambo ya kosambela na kosambelaka lisusu te kolembaka te bomoni nzambe asalaka makambo nyonso na temps mpe na ngonga na ye biso bato ya mokili tolingaka soki oza na problème kaka à l'immédiat to à l'instant ozwa solution ya problème wana mais laisse-moi vous dire une chose la famille nzambe asalaka makambo na temps na ye na tango nzambe asalaka makambo na temps na ye ezalaka mpona lokumu ezongela ye mutu oyo asala mokili mutu oyo akreya biso eza nzambe siko makambo nyonso asalaka ezalaka mpona lokumu ezongela ye pa ke lokumu ezongela biso te me ezongelaka ye quel que soit nini oyo ozoleka na vie na yo quel que soit kolela je sais que na minute oyo eza na bato mosusu aza na posa azwa mosala me mosala ezoya na nzela na yo te eza na bato mosusu depo okota na ndako ya libala ça fait 5 ans mabote ezoyaka te osali 10 ans mabote ezoyaka te 15 ans mabote ezoyaka te ndeko na nga bisika nyonso olandaka Étoile Ines TV kotika nzambe te zala toujours na kondima nzambe na biso aza nzambe oyo atikaka baoyo ye te nzambe na biso aza nzambe oyo atelemaka moto asuka bandeko na nga na makambo nyonso tango mokili ezofinga yo tango mokili ezotyola yo nde place oyo nzambe atelemaka kolemba te soki obanda osala priere na yo ya kolela osenga mosala osenga bana osenga ndako epai ya nzambe ozolelaka na minute oyo naye kaka koencourage yo ke non priere na yo change yango olie ya kolelaka banda koremercie nzambe yebisa nzambe merci mpona mosala oyo ya kitoko opesi ngai nzambe merci mpona mwana oyo opesi ngai nzambe merci mpona bomengo oyo opesi ngai nzambe merci mpona nyonso oyo opesi ngai parce que tango mpe ozotombola nzambe tango mpe ozokumisa nzambe yebake baporte oyo ezalaki ya kokangama et kofungwama parce que notre Dieu il est un Dieu qui siège au milieu de louanges et de l'adoration nzambe na biso alingaka adoration makasi koleka ta makambo mosusu est-ce que boyebi eza na bato mosusu bazalaka kaka soki ake na église eza kaka barequête o nzambe naza na besoin boye nzambe te mosusu soki okoti na église mosusu soki oza na ndako osambela ata soki oza na problème moko boye ezolelisaka yo mosusu tiaka kaka mabolongo na se bandaka koadore nzambe tango yo mpe ozoadoraka nzambe baproblème na yo oyo nyonso bando otungisaka yo basolution mpe ekomi kokota na baproblème wana ezalaka bongo je sais ke eza na bato mosusu bakoya koyebisa nga mama Étoile nini yo oleka na baproblème tete kana age na nga oyo kane bomona na bavideo mama Étoile nini ebele ya bato balobaka kaka mama Étoile nini oza mwana moke me makambo bimisaka neti mikolo nasi na leka na baépreuve kana age na nga oyo la famille soki na ye awa na bande obetela bino bamasolo ya histoire ya vie na nga ebele ya bato bakondima te me nayebi makambo na oloba soki oza na bamakambo moko eyolelisaka yo tellement osambeli omoni ke basolution eza nango te bandaka kokumisaka nzambe kumisaka ye tombolaka ye adoraka ye ata pendant 1 heure du temps okomona penza ke nzambe asalaka nzambe na biso aza nzambe oyo akosaka te aza nzambe moko asalaka na niveau moko pas possible oyo deja baleka na baépreuve oyo deja bamona loboko ya nzambe bayebi ke nzambe atikaka oyo ya ye te ezalaka bongo yango na ye kopesaka courage na papa na biso emekanu situation oyo mosusu ezalaki peut-être liwa nzambe amoni ke je m'excuse ole mwana nanga akufa nano asilisi mission na ye te na se ya moi ale kasi liwa na ye eleka ata na makambo ya ndako ka ndenge nzambe apesaki yo makoki ya otongisa ndako wana
nzambe akopesa yo lisusu makoki mosusu ya kotongisa, nzambe akopesa yo lisusu makasi ya kotongisa. Situation oyo e bouleverser yo te elelisa yo te, parce que je sais que eza na bandeko mosusu bakoya koloba nzambe kutosambelaka tala makambo asaleli yo, okende osalaka baevangelisation, okendaka kosensibilizaka bato, me tala makambo oyo ekomeli yo, bato bakondima ndenge nini. Papa na biso Yemekanu zalaka na kondima, nzambe na biso aza nzambe malamu. Congolais partout oyo ozali na monde entier, offre oyo ezali spécial pona yo parce que ozali mwana mboka, mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te. Congolais tala mabele oyo ezali komonana, ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba, route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku, à quelques minutes ya péage ya Menkau oza mobimba na $750 ya pamba, ozui 15 mètres sur 20 na yo, y compris les documents administratifs na kati. Donc okozwa ba document ya quartier, okozwa ba document ya commune, okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye. Pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozosomba plus. Ah oui, tolobaki to tolobaki te, tolobi bien, y compris les documents. Opesi mbongo na yo, oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20, ozali na droit ya ba document administratif nyonso tu. Voilà, kande tolobaka biloko ya kitoko la famille eumelaka nango te. Tokomi na biso na mwa suka partage na biso ya lelo na système moko bien. Kande tobando beta makambo ya papa na biso Yemekanu, ndako na ye érosion eyaki kokotela ye ndenge tozoloba bongo, donc ndako na ye eza lisusu te, ndako na ye ekotaki penza na se ya mabele, ata kutu brique moko moyen ba récupérer ezalaki te, ata kutu tol moko moyen ba récupérer ezalaki te. Mais quand ndenge Bible yebisaka biso tokumisaka nzambe na ba circonstances nyonso, surtout soki oza mwana nzambe, soki eloko moko boye esalemi na côté spirituel, il y a quelque chose oyo nzambe épargna yo. To il y a quelque chose on nzambe alingi asala. Yango avant asala eloko moko munene na vie na yo, et yaka toujours ba épreuve moko boye fo eya pona koya ko telemisa yo lisusu na ndenge moko ya bien. Nga ya bino mama Étoile Nines TV, na komi na nga na suka partage na nga ya lelo. Bobo sanate ko tiela nga moi j'aime, moi commentaire, bobo sanate ko salela nga